motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye Ikisana nulitema Ikisana nulitema Ikisana nulitema Oh 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 Mambate Alléluia Ikisana nulitema Ikisana nulitema Mitema ya bato Ikisana nulitema Mitema ebikite Alléluia Ikisana numitema Ikisana numitema ya bato Ikisha mitema ya bato Ambate miteme bikite Ikisana numitema ya bakristo Ikisha mitema bayenge bene Ikisana numitema ya bato na yo Pambate miteme bikite Apoko suwa epe na matela kuna la halibanda teza mabe kuba mama papa bazali Osko nga na ko intimidé. Siko ye plus ka waza aizo kite Na butu na bomaka. Pesa kotela na munduki na sham. oui ba mpoko bomaka ba pese oui me ba tuté tika biloko wana ando oui tika biloko wana papa ye muto banga atani wa pamba soko to sota kuma ko ikanga ko Oh masali. Ndi maka kinako. Kotela na munduki ya. Bangi sina ko intimidé kumona. Kotela na munduki ya. Calibre 12. Pum! Asa na somo anke. Tatera na munduki na ndako. On a mis la bouture à mon Ça n'a pas de sens. Non, non, non. Au tema de sur la moto. Ah, ça, Mimi, ça va, tout ça va pas. Non, on a zongé pas maman pour tout le monde. Dans la famille, on va réclamer. Tant on a bêté bon sur les solos, il y a des livres. Il y a place ba pion bon, autres n'a pas son bélo ba livre pour la connaissance. Ba lobi c'est que mon bala ligne progression, on était zonganan. Est-ce que vous venez pas payer ça quand on a posé moi ça professeur? Et là il bien. Les gens me balo bango ah Mimi référence à ah Mimi enseignant. Mimi enseignant. Donc ça te donne une valeur ajoutée. Mais ouais bango toi tu vas laisser ta maison Nicolo et maman Kulutu. Il y a famille balobi. Alors que bon on va éviter à venir demain je serai qui? Je suis en train de préparer ma vie. Je suis comme ça. C'est comme si un tableau de Rouézy. Tu connais le tableau de Rouézy? Le tableau de Rouézy, c'est comme on fait un chiasement quand tu fais ça. Pourquoi? Ignore-moi aujourd'hui, mais demain, ça va que ça va briller. Non, on va ignorer au tepiro. Zala pe na place nanga obala ingate na mona ke to vanda musika mama kutu bandaka babanda oloba na bango mais ngande bolingo na onde vandi senga kaka et pano na moni ke mama kulo comme ko insister ko sisenga kindoke yo koma ba pesa ba professeur ba mongo ya yo olimo po na yebi famille ngeza na misama be yango na bendi nzoto na zongi nanu na zaka ya yo mabando yo nanga ko bilamo pesa na ka mibale so la tiona wana mususu bilambe sa problème te ndako na bando yo bonda ko za onda comme ne te za en studio ndeto bando la lela na moni ke wa professeur notion monsieur singa ngata na wala mso 2 heures et qui sa science moi philosophie nge kota boy et qui mi si pour ninga na fia plaisir au moni plaisir c'est le plaisir c'est comme les sentiments qui ont non plaisir na ko nino pesa mais c'est le timologie je t'explique là développement personnel on parle du sentiment. Le plaisir ajoute quelque chose par rapport à l'intelligibilité d'une personne. Tant qu'on est intelligent, j'ajoute le plaisir, le sentiment. Ça s'emballe. Ça donne quelque chose de bien. Ça donne la couleur. Le plaisir. J'aime ça. J'aime ça. Mais avec qui? Avec qui? Avec ma Mimi. Mais non, Mimi, désolé, rentre chez les parents. Non, non, non. Oui. C'est pas la première fois. La poteau, ça arrive. Non. On t'a fait dans la crèche, lui. On a coûté dans mon Lyon. Bah, c'est pas venir ensemble. Bah, là, la tête. Là, on va venir ensemble. C'est quand Mimi a outa lemba, puis a outa bundal. Bah, coutana, na love. Mimi a zone. Mais c'est l'amour. Non, non, faut pas faire ça. Non. Je vais pas la ma pour toi. Non, non, ma coûte trop rigueur. Hein?
Akulu aloba. Akamo tisi akamo nde na ba Mais tu de divergent. Tu m'as laissé les Si maman kuta okamo ke muto divergent. Prof français. Oui, aye belenga. Avec ta vierge. Oui. Hier, Mimi a rappelé le comment mon avis ça. Si tu me parles que Maman Kouta Berosa vierge, moi sa vierge ça va t'en balle fixer en balle limite. Première leçon. On a pour ni. Éducation À la vie. très bien. OK. Toi tu regardes des gens comme ça font alors Mimi si tu me parles que toi tu étais vierge Maman Kouta Berosa vierge. Mimi tu vas laisser comme ça. Regarde, des gens qui me regardent. Mimi. On a mandé sur Tinga, il faut que ça m'a déçu. Donc, pendant que ça m'a déçu, et tu vas pas rentrer chez moi. Ma déçu, c'est Nini. Il y a que la soirée, Manayo. Au bico l'ambité, n'importe. Kuno l'ambité. Au bomi libala, mais Kuno l'ambité. Bomi libala, mais Tika Tabilo est là. Donc, nous, on libala l'ambino pété. Vous voyez l'amba, Français a bien l'autre bon gablo miki. So longa gablo moi miki ba fititi mabe et si ça ko crédibilité. Mais libala mais l'ambité. Te na bomi te na zongi pa na biso. So tu bilo kuna. Non, zolo ma desu tika bol. On est sur son Ba chema boum. Pas bon. Na lo sonal na c'est lo c'est monde. Ça m'a sang. C'est monté. Ça m'a sang. OK. Bon son libala. Coupe tout. Ma desu sala ça la moi niveau terre. Maman kulutu maman kulutu. Moi yo. Maman kulutu. Ma desu sala ya osala il te ma futambila. Ah, respect enseigner ça te. Si un respect, un bon respect dans un enseignant. Enseignant mounier le mais lobby éviter le bien on sala comment. Yo c'est là, na ina dixième on ba ça va dire ba on sait pour l'enseigner ça la mounene. Tous on a droit, tous on a villa là yo on a le pan. On a parlé de ça tout ça la 10e rue. On sait ça enseignant ton sou ko fa bon. La gratuité y'a qui a Mimi. Je ne partirai pas sans ma dessous, hein. Là c'est promis. Promis, j'irai. Makuluta Yokanenga, sans ma dessous, je ne partirai pas. Je ne partirai pas, je resterai ici. Moi, je suis l'homme de droiture. Tant qu'on a qui vous faut qu'il s'en va, c'est une promesse, tu m'as promis. Et à ma dessous, ça peut mettre jaune. Mimi. Quelle humiliation. Tu sais, c'est vrai. Nabengaka yo, nakoma kobenga yo mon frère. Mais Gesho, il faut belo moko. Ngana to balana légalement. Tu es mon mari. Et moko le sanga pas ce que nous blessinga, mais faut en avoir limite quand même. Gesho, je suis ta femme. Ce qui est le zalaki ko bota, ça m'a perception ko bota. La rose na bana mi balé. Et tu penses vraiment que ngana na bana no to va na salon to ta télé yo koti na mwasi mususu le koti chip mo to oti wapi tala kotrema la fille wana. Tu penses que angara mérité respect pa bana na yo surtout zaki na bango. Pardon. Oza na ba meilleure façon ya ko châtier nga. Oza na plusieurs façons ya oteyanga. Na manière autant. La manière autant Gesho. Pourquoi tu me fais souffrir? Donc non, peut-être que c'est un blague au lingo zong ça a raison. Donc tu me parles, là tu me parles. Bébé, tu me laisses na salon, c'est parce que na ebinza c'est parce que je peux te poser une question. Na Saint-Esprit. Est-ce que tu as divorcé avec ton Saint-Esprit? Vous divorcé déjà? Siko pona tika makambo balo tu na siko. Il a un papier à divorce. De manière spirituelle, c'est spirituel. Ne blague pas avec moi, Cardoso. Ne blague pas avec moi. Attends, s'il te plaît. Moi, je me suis plaint combien de fois ici avec toi? Et pas Nayo. C'est combien de fois c'est plein de pas Nayo. Moi je te parle, toi tu me prends pour ton frère. Je suis ton frère. Mais bébé, c'est quelle vision? C'est parce que Otikala qui n'a bonzo, ton gars n'a comment qui spirituel. Allez, Sigo, c'est parce que j'ai mon gars bon, na région de l'autre. Sigo yo okiti poani. Saint-Esprit Lobini. Hein? Gesho. Cardoso, ne blague pas avec moi. Aotikala, la ligne na yeto tikala. Va manger la parole de Dieu. Ne te plains pas, pourquoi tu te plains? Moi je suis devenu ton frère. Tu m'as expliqué cela. Bébé, tu es mon frère. Maintes fois ici, devant voir même ton ami, Coquette. Tu m'as expliqué à plusieurs fois. Kingana comme frère na yo, donc Gana yo, moi je suis trop charnel, toi tu es trop spirituel. Ok, c'est bon. Ce n'est que le début.
Ce n'est que le début. S'il te plaît. Tu dois supporter ça. Dévergondé. Elle va rester ici. En tout cas, moi personnellement, je me sens très à l'aise avec cette dévergondée. Moi, ça. Mais ouais, moi je te demande pas de divorcer avec ton Jésus là. Attends, s'il te plaît. Mais reste dans la spiritualité. Ongosani. N'ose même pas, so mego kitali kimosuni. Pour nga na kono na spiritualité. Naga na kimosuni. Nako béton réglementairement, so mego aussi maman moi si wana. Pour en connaître toujours ya. Et parce que je vivais avec elle, c'est mon ex hein. Na yoki sou gouma casse plus que na logi avant. Donc on me ko ça blaguité. Yes. Il y a un papier à divorcer, on a Jésus wana. Sur papier on est sati. Ne me parle même pas. Ne m'adresse même pas la parole. Tu perds quoi? Tu t'es déjà marié avec le Saint-Esprit? Hein? Non, c'est le beau triangle. C'est parce que je suis spirituel. Tu continues toujours avec ta spiritualité. Mais un homme spirituel, allez la rater. Une personne qui vit dans la spiritualité ne peut pas pleurer. Maman okopakata mangu na ba prière. Saint-Esprit akochoma chamolimo mama. Atabo sangani ba opakata. Mwana mwasi. Na ebisiyo. Yesu Masia. Tango pénétrer conscience na yo. Okopakata mangu bolumbu ba omona na tobeli boma. Maya misu na nga zo tanga. Yo zo tangisa mwasi ya Yesu maya misu. Mwasi ya Yesu. Mama. Bina pe olelaka. Mais il est là spirituel. Il est là spirituel. Caresse à Saint-Esprit, maman. Yo moko. Quelle caresse? Les Saint-Esprit caresse aussi? Tu es mon mari. Oh? Non, je ne suis plus ton mari. Sur le plan spirituel, tu es mon frère. Alors, frère, nanga rotiko na libébité. Ngana rosi. Te oh comme Zoua spirituel. Oh comme Zoua spirituel. Atabo choli nakomata lelo. Nakomata. Nakomata nzeme la otikara toto kwa ni ataye moisu no kokaranga lisusu. Nzeme no kokaranga lisusu. Zo emeke otikanga na tata so onzeme. Falo longola ba sentiment nesu na nzoto na ngabeze kende na bisika bikau kanzeme ngamona zo longola otimile milime kende bisika bikau. Menga ezo tikara nzoto kwa nini nzeme. Sikona leli kwa nini. Naleli liboso mumuna nzeme. Oyibsenga na rozala mbisi na kasi ebale. Maya miso na ngai tamukili ba omona te. Gisha money. Ah! Soutiens ma foi na pemba te. Eh yo, fazer. Olukaniku. Obongisa na ebiso bongisa kala na biloko ane vanda. Eka yo yene désordre continent ndako. En plus bilambo zola to mo kwesa na o séduit papa abiso. Maman mbosa les autres sopa. Oko répondre ngate na mninga no te oki. Ko répondre ngate ngase no loba na foka mnoko na yo. Maman mbosa makambo to sala so ile ko leka chaque jour na Kinshasa mais ba chauffeur nyonso ba boko na ba fazer. Do lisumo nga sa ki pona tuta ki yo do lokwa ba tuti yo kwa luko ne sika ovanda. Soit ba pesa ko no hôpital e kokite na ndako fatu ba pesa ndako la ba loka ki yo pona sa ki na beso ya awa ti mama mutabi na ngana ya ovanda est-ce que ngamu na okoko boye te ba si ba pesa nga so oboye ki po ye kwani ba tombolo na makasi ba yenwa. Comment on boza moi moi c'est mon colo et mi bali kala. Nous ça boy. Okoza poza likangwa papa biso boyoka ina papa yo vana ndako. Même pas ni. En plus on tient là, on tient si mais ba tout na balabala te. Na zone siko vana te. Yo mi bali na kote. Yo ndo ça boy mi bali na kote. Wanga na tisa ke nini kasi. Na lingite bima na yo moso mama zate okami lo no bimo ke po no sepia na yo. Oyi na ngapamba ngani ozo mona mama na ozo mama obe mama bino mbana suka obeka ke mama te. OK na. Ekini na yo lo na lingi. Mwiti ni na lobela ko ti na finga ko chaque jour. Pour ça rezo kana bisaka na okende obaye nonga. Okokite mano suna nzela te. Papa comme ça na oyebisa ba okena kina nga. So yebisi na mana papa ke nga lobaye no kende. No bikine na ndenge no koyebisa mama te. Mais si ko sona ke bon ba otika na olukanga ya. Te sala ka boki no temi na nzela mutu so atuchu apolo bitelo ko o atuti nga na changer na nganda ko sibi na ngote. O mote na olingo te. Si ko sona ke tele ba tutanga so ba tuzinga kasi na kufa. Ba tuto bo ngapo nga tutaki o kufa ite. Yo mutu. Yo za besoin na kufa. Ozwa nini kasi? Neti bwena ndako na biso msusu na mukina kana na ko boma. Na pesi ngani na boma. Ndima to mi kufa no na balabala pe koni. Ponyo ningo ko tsanga prison. Non c'est bien na yo te.
En plus au sala kana makasi ponga na bima mo mabe yo mama sepela kana yo nyoso place nyoso mama okena komi kaka Lisa e ya oketika nga yo po boya to ka. Maman je suis là. Na mono so mama bengi ya oketika ngo zwisa koki. So mama biso ke otika nga loba mama te no okete no bela. OK. Ntimaka bo on a mis sa maman loba mama so mama insiste. Ata mama insiste ko ya na babeli mama pose makasi. So meki kaka. Juba ozala te neti siko basa te na kozo pe me moto na sopeli. Pour nous abo ozana na moto o réclamer o te ozana famille te. Pour ça ozaki na famille eh ngana tout ki o famille ngeya ba yaki te poani. Eh bazate bosko yoko dinamina biso nde tozo charge. Kasi ko kwa famille na. Na famille non. Na famille non. Ngate. Chia bino ko kwa famille na nga. Fazer mon boy fi mo azanga ki ne sika okene. On no soka ba mamat. Yo pas dans ça bozaki no désespoir à vie. Oyebe surtout ko sukela wapi. Ego moningo bi nzambe la nga vie. Na pena regretter jour na fait na tout ata bogar mon boy na tout à moi so lukira ba problème nanda. Na mono so ina chambre na ngaye. No, yo bon misero bilaba. Ngala biso na ana besoin mo msala. O nyoso bazaka basala musala biente. Uyibi. Yo kasi na yibi ba jona te. Après ya robonso yibi de body. Nyoso ka mama. Allô babe. Non, biente, naza mal à l'aise. Que fi wana ka ona kutakiana. Bah tu as mal à l'aise na maman zaka yoko se comporter le quoi Lisa te donc a comme une référence dans ndako ba nyoso ba lingi baby enlever ko zo eka ko voir que souvent andi mama beti na na criminel te mais on peut s'en kaka que na lobi bon pour peut s'en kaka. Ok, non, bon, ma question, yeah. Yo, nike na ke chana na che kuna na ina bima. Na lo ba note. Je te parle ici, j'ai pas envie de te parler, hein, monsieur, je cherche votre professeur là. C'est intimidation, ouais, la main est simba. J'ai pas envie de te parler, je cherche le professeur, l'enseignant là. Vous avez des problèmes avec moi, hein, vous savez? C'est lui qui vient des États-Unis là. Problème ni ba. Non, l'américain là, je le cherche. Américain c'est qui? Yo à niveau américain yo ko luka. Américain ni yo. Je dis laisse-moi parler avec l'américain. Oui, yo na ngo discuter l'autre côté pour humilier à toi. Monsieur! Vous comprenez? How are you, monsieur? Français. Oso aneka na français. Hello! Na français. Hello! Yo humilier à toi fort hein. D'accord. Anglais. You is your name? My name is Mutombo. Yes, my name. No, the people that the professeur moi Non, je suis là. Non, je suis là. Je suis là, monsieur. Bonjour. Hello. Hein? Hello. Si. No. Speak. Okay? Talk. Hello, sister. Comment Hello. Mister. Ça va y aller peine. Congolais a complexé. Non. Ba bengi le téléphone tazo yama maman hello. Okay. Mister. My name's Mr. Piero. Mr. Piero Dombas. Me? Yeah. Give me my dad video lotion. Your name Vidura. Video lotion. Your professor. Me? Your baby? You're crazy. You're crazy. No. Decorate. C'est ma présentation te bosso là. Me. I speak, I talk, okay? Huh? I talk now. Me, it's TikTok. TikTok. Yes. You from USA? Huh? You from USA?
Il y a anglais nous autres. États-Unis là. USA. Voilà, ça n'est pas autant là pour défendre. Non. Je vais faire bilan pour te faire comprendre. Monsieur, vous avez je suis pas là pour blaguer, ok? Si toi tu es professeur, moi je suis professeur. On parle en français. À quel moment le français? Ah ouais. Allez-y. Je suis enseignant. Et monsieur. Je suis enseignant, oui. Et tu es monsieur Pirot. Ouais, monsieur Pirot. Et moi c'est Videloin. Monsieur Videloin. Et Tric Léouvin. Là c'est quoi? Et Gilles ami de Philippe Loger, David Caradine. Et Jean-Claude Vandam. Vandam, c'est lui qui a pris le passeport diplomatique. Mais c'est moi qui. Mais c'est la diplomatie, moi j'étais là. J'étais là. J'étais à l'extérieur pendant qu'on donnait le passeport. Qui? Monsieur, il faut pas me blaguer avec les Miss Mavando. Là, je rien, monsieur. Là, je suis complet. Si tu es professeur, viens. Come, please. Come. Non. Tu sais comme. Excusez un prof. Yo ici te confirmer dans quartier. Nabi oncle, yo le français. Ma fondo yo ça ni na phrase. Et puis il y a zoba français moko là. Voilà, si. Non, like. On doit temps la peine pour la bataille. Ma français n'anglais te confirmer ya professeur. Maman, votre frère Ayibi moi sinanga. En français. Moi sinanga comme il n'est-ce pas? En français. En français. Moi je suis une jeune femme, OK? Mimi c'est ma femme. On a commencé tellement, on a débuté lorsque j'étais encore moi. J'avais rien du tout. Ok. Tu vas m'expliquer en français, étant de professeur, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu veux me ravir une femme? Vas-y, je suis là. Ok. Let's go. Say. Ok, let's go. Mais tu as dit que tu as parlé, non? Moi, tu as parlé, non? Tu vas m'expliquer, non? En français, non? Yo yebanga. On y a biso à partie B non découvrir bisoté. Vista. Ouais. C'est Kabino voyez biso yé makambo wana. Je te dis ça devant tout le monde. C'était pour Mimi. C'est pour ma femme. C'est pour ma femme. Je t'ai dénigré là. Je t'ai dénigré. Pour ma femme. Je t'ai dénigré. J'ai l'expérience. On me connaît là. Écoute, notre famille, nous sommes des cons. Notre famille, nous sommes des cons. Tu prends le relève. Viens. Notre famille, nous sommes des cons. Vous êtes des cons. Là, je ne comprends pas. Vous avez tout le temps, je vais te démontrer, je vais t'exiler. Tu m'excites de faire quelque chose. Tu m'excites de faire quelque chose. Je vais éjaculer maintenant. Je vais éjaculer. Le mot. Je l'ai dit, maman. C'est pour ma femme, c'est pour Mimi, non pour ma moto. Non pour ma moto. Ça n'est pas une chose, ça c'est You tell me time. Professeur. Yes. Et si là, ça va. Non. Ok. Understand. Eh, monsieur. Vous deux là. Ouais. J'ai prévenu la famille. Oui. C'est pour ma femme. Ouais. Je veux tuer quelqu'un. Ok. Comme ça. Au sol sur le français, anglais. Beaucoup mis la sapo, na utimbo kwa musika na traumatisé. De quoi? Non, ça c'est qui Congo. Kilombo ki kwesa bubateri mama kenge luseki bubateri mandafu mamene. Le bana na ça. Solo la consomme congolais que non na Kikongo. Soit na Kikongo. Monsieur là. Na keni na kiluba, mon kancho mo teki ta meme ko ba tu ali bébé. Et yo. Monsieur. Mais le professeur appelle ça langue nyoso. Au moment où on une information, langue internationale, langue lingala, langue nyoso. Il n'y a pas aux États-Unis. Aux États-Unis. Il y a aux États-Unis. Na États-Unis. Il y a anglais. Ce que ba ça information en anglais. Moi babo ba tsaka na coin. Anglais na yebi pena makasi te. Mais on y va dans information États-Unis. Le journal. Baba ouais ba tsaka na c'est. Les explications sont ça. Voilà, ce que nous faisons anglais. Tu le faisais là-bas. Voilà, c'est comme moi c'est là-bas. Connard.
Merci, tata. Tika moto akende. Yo de tika moto akende. Souvent les bureaux tika boyé. Pour ça beaucoup fort. Putain, je suis tombé. Je suis mort. Allez-y. Pour le respect de la République. Je crois que je parlais, hein. Pour ma femme, je vais tuer quelqu'un. Le respect de la République démocratique du Congo, c'est non, c'est un pays. C'est un pays vaste. Et après? Après les vastes, tu vois les tribunes, les tout ça, les tues, les îles nationales, ça pose chaque 7 heures. Toi, tu es intelligent. Toi, tu es intelligent. Tu es Zoba. Merci. Il y avait 2 Mayele ici au Congo. Le Mayele, quel Mayele? Général Mayele et le joueur Mayele. Nous tous, avec Zoba. On a fait Mayele dans la classe. Oncle Yo, tu casses le pipi. Tu casses le pipi. Bino boke ko yebisa mo na mobali wana. Mutamayele basola na fanda. Ayaka nano. Je vais faire pipi. Ndoko yeko sa bulu ngenge na pekisa ya mpona mona mosi wana. Bi ya yebisi ngaite. Mona mosi wana ngati ye banda mpoto mpo bino bola kisa ki ye foto. Nani anasegi? Boyebisi noko na bino te. Mosi ya ngaka yo mingi. Yango wana bango balingani. Obebino. Bojima ko lwa waka e pa poko boyebisi ye mpona waneza problème bonga mna lobaka melodi mbule bete beta te okena biso tina agence to mona ba conteneur wana oka contraire bakoli to mona ba conteneur to bakoli atambule beti bozali boka mukena kikombe mama ngala mona tsuka mine bakangambula ya makamba ko kangambule za te na kaya kutumbula na macha kita imana kopisa décor bantu ke mbango na kopisa bango mbango ke mona biloko aponga komo suspecté noko pena komo tsaso so oketeka mono ya biloko ya kina l'autre fois ndap non ne place bo pesa na valeur bo yebe tilité na famille du métier likia so yena mwa mbongo to sala photo traiter na quartier ba mon lokwa libo obio ina ba biloko ya management to bengi de un bon manager Stéphie Nongi a manager mais qu'est-ce que tu fais c'est vie non bongo yo to benga Stéphie Nongi eza c'est vie na chango direct loba mo ina yo za mpasi na yo so yo za kamade na lemu na mono na bota lemu ni na za na lukero d'accord tala 4 milenga ko ikena uteka wa vite o somlenga bouteille champion o États-Unis atina mbalo yo bendingo komi na mbongo o yebi o komi na mbongo na ngai $400 bando ye nano pisinga ina $100 te oye yo $1 ko ebi makate ko simba ona te kutamla ngoto ya yango yo kwa suppositoire ya ba soda ya puti ba yo mule le pongo le biso peke na uga pamba penedo qui fait rien du tout c'est bon ça famille bon ok si la famille ben le cadre courage calme atika nanu angalo bakate angalo bakate alors on est you bon on parle nini po faza ngai na to yo kala na te yo boete oya zolo ba ya lemba o ba ye kula alliance biso aux États-Unis bon on parle nini lo ba ki États-Unis te oyo kate non tout même à toi dans la Bible il est écrit jeune profitez na bolingi na yo. Je sais que beaucoup de jeunes masuka kawana profiter na bolingi na yo ba continuer avec si on a été ba continuer phrase wana te. Or après ça virgule moi izalaka maluba mususu elanda melba ki na tango ya suka okoleka na jugement. Maman ba couple belé bozo mona boyebi ti ba sacrifice nini ba sala pour que bazala ensemble banzala nini mwasi ona lala mais pour que batonga ta ne fils que bikoko wana ba olalela nzela nini o mwasi ona tambola te ba epini nini na nyata te makanga mutema pour que mobali nazala propre bino se momoni kaka couple ba baza heureux te parce que comme vaccin o ba fille nyonso to ba komi nango qui te sont célibataires te ka ba homme mari parce que bazo rassure na biso bazo rassure na bino mais basi on a nem basala ka kitnolo libana ba na position pour que le bon mobali ba rassure na bino yo ko créer une marque déposer na yo tu es très belle tu es encore jeune on a vu moulai o ko créer une marque déposer na yo bobandi malembe tibe marque déposer na comme gecho na yo a vie
Je ne peux pas débarquer comme ça dans le côté de couple. Mon homme, tu veux détruire mon couple comme ça. Au profiter d'un moment moko on a na bali yesu. Pour que nous bala mobile nanga. Si bolinga na Gesho. C'est vrai, c'est ton ex. Oboya ka epwani avant. Bobo na liboso pourquoi? Parce que Gesho sera na mbongo te. Il me l'a dit lui-même. Oboya ko bino na lingo li c'était parce que ça na mbongo te kene ko lukambo. Et aujourd'hui ngana nzimara Gesho na mbongo te wana. To komine na mbongo te to komi boya bali ngai. Avec tout le respect que je te dois en tant que femme, s'il te plaît ma chérie, quand dans la chambre, sois valise na yo. En paix. Je sais que période où les choses comprennent, mais alors comprendre plus tard, pour que y j'ai l'impression que tu as des problèmes. En tout cas, c'est l'impression que tu me donnes. Saint-Esprit soutient. Donc, tu as quand même le kilo de demander dans ce bureau. Où étais-tu quand ton homme avait besoin de toi? Tu étais en train de prier, non? Tu cherchais le Saint-Esprit? En quoi est-ce que moi, j'ai mal fait les choses? Je suis venue t'aider. Gesho a toujours voulu d'une femme. Une femme comme moi. Pas d'une vieille comme tu es là. Tu n'as pas à me dire que Nayo détruire est l'autre côté. Je n'ai rien fait du tout. Tu es à la base de tout ce qui se passe dans ta maison. Moi, je n'ai rien fait. Même Nzambe Ono Sambe la Kayebi que je n'ai rien fait. Gesho était non, même Dieu le sait. Il a des envies, il a des besoins. Il veut parfois zongi wakuti, parfois bien andaku. Il veut parfois. Est-ce que qui t'a dit que le fait de prier t'empêche d'être propre? Dis-moi, c'est écrit où? Ma chérie. Même de servantes de Dieu au total, elle se maquille, elle s'occupe de leur corps. Regarde-toi, je suis sûre et certaine que tu n'as même pas 40 ans. Mais en te regardant comme ça, on a l'impression que tu as 50 ans. C'est quoi ces comportements? On s'en fout. Vu que pour la Yonza, contente-toi de sa présence. Contente-toi de l'onction. Laisse-moi Gesho. Laisse-moi m'occuper de lui. C'est un bel homme. Il mérite une femme comme moi. Ah. Je m'en fous. Je m'en fous. Quand c'est justement après justement on profite parce que c'est éphémère. Il est jaloux. J'ai laissé ça pour mon mari. Il est non. Sur terre, existence sur terre. Et ça pour nous plaire dans Nzambe. Et ça pour nous plaire dans notre mobilité. Mais est-ce que tu vas me dire ce que Dieu dit des femmes? Femme, moi je suis Dieu, votre mari. Je suis jaloux. C'est ce que Dieu dit à la femme. Et c'est ce que moi je fais. Nabala Yesu. Ok, va te coucher alors. Oui, va te coucher. Non, parce que je ne sortirai pas d'ici. C'est ce que tu dois comprendre. Je sais qu'il y a mal au mais quand tu auras la pénétration céleste. Non, c'est la question de ce qu'on pénétration. Non, c'est la pénétration. Caresse. Il y a un Nzambe. Okohama yomuko partout. Papa, nous avons besoin de tout solo. Solo ba una mawa boli kamini mama. Te maman, il va m'aider dans la montée. Nanga kana senga bino merci parce que besoin que vraiment quoi moi na bino besoin nga lopa ndi kwa Priska na ko vraiment nazaki nanga à l'aise, nanga à l'aise mais à côté mususu nazara vraiment à l'aise té. Et pas na bino na papa problème ils en ont mais et pas Priska toujours ba problème. Pendant que je prise c'est comme si je boto la ebino nga siko na lingi na te place nga nazali ezalo kwa nga nem na o mema ba trouble nga nem na o semi ba trouble na ndako donc nga na esebino ka kino nga na okende na ngai bona le tika bino botika na kinya parce que ne prise ka tout ay ngai na linga ita tout nga mama na sala ki on a côté tona bana kozelela parce que ezaki vie na parce que soki
Puisque tout est en akufa qui des histoires dans ici. Pourquoi peine za nga na mutu te histoire nga ici na ngoka bon. Mais pas nzamba nga mingi da sala ki nazo ka shot muke na zwaki. Mais et pas puisque aloba na susu so do tskai so mi bana alo biti mukomsu boya kuta abomi nga ya ko chela ko mabe ko ka na Please go on. Na mama. Please go on. Please kata fulmina na pomade. To sala lokola akoseli plus ka makambo. Akoseli to sala te. Ah maman. Ok ni mara. Yo na Priska. Avant à tout à boye balaka. On a yini Priska. Bozala na likamuna Priska. Et le côté maman. Kasi. Boye balaka na Priska. Même pas Priska. Ite. Ata ko tout temps tout enga ko telo ne pe na kanga ki ko penza niente. To ko na zena na ba. Mon amour. Tout ça là. Ok lerni. Eza lisika ko kendete. Oyo eza ndako na yo. Hein? Ngai oyo naza mama. Na lobaki ya banda mukolo oyo ya liboso na kota mo hôpital. Banda mukolo oyo po yaki awa na bise ko biloko na ekota ngati. Banda mukolo oyo cheki makolo na ndako na yebisaka yo. Nga naza mama epai na yo. Priska za ndeko na yo. Ata soko moni moko benda na benda kasi pona ni baloba ke singa famille benda na bekata na kati mboli ya likolo. Eza problème te. Toza na kata ndako muta ko polisa te. Mama. Azibi la basi, la sabato balabala. Tozo sura bana basi na bana basi. Msozo sepela pe na sura wote. Utiki na yo. Ba mutalbia kende yemo. Ya okende kasi eza kapesa bomona siko mama lobia kende te. Eza normal. Mama. Priska za mwana ki. Bomwana pe ekoki ko jouer eloko moko epai na ye. Yo sana yaya. Solo la na ye. Loba na ye. Naza ne sika ya kokende te or ndako. Alors banane. Ce qui Priska tout a yo te ngata musuna na ye. Mais nzambe na mawara ye. Asali ke Priska tout a yo pongai na ya kokoma mama. C'est na pesa na baninga na bibali. Donc ngai nde mama na yo. Omoni conseil na pesa baninga na bibali. So zima sipote na bani beli. Po basi babota mwana moko. Bazaka sawa moni mwana sutuki. Ya mwana sutuki ti. Na sutuki makasi. Taya yaya. Na Priska te. Yo mtozi mwa bilamba sika kendo la sango libande. Oh. Mais ne bisa ki yote lowi. Masola basi na basi so weze disposer yo tika biso. Bobe tamwa. So masola basi na basi fa Priska pa fanda. Ngai ngamtaba mamla sima fanda nda kute. Ese Priska fanda nda. Fanda nda. Ne bisa ki de Jésus masola basi na basi. Priska fa kaza. Benga Priska kasi azali. Azali po fanda hati. Tindie. O tindie. Kuna kutu nasina. Oli ngotra biso pa na ye. Ya. Mama na yo. Yo tini ngai tena za mama na yo. Diviser pour mieux régner. Osenga ngai pete ke na za mama na yo. Nzambe mutu apesi nga mwana mibale. Diviser pour mieux régner. Problème ezate. Itre. Yo okotalela kaka nga. Soki omoni peke okokota sur la chambre apesi la te eza pe problème. Mais pour na yo, zo affection pesa Priska. Hitler. Zara yaya. A tourner ba film be ba batala pe yo pose afana Hitler. Donc, ngai naza mama. Naza kutu na posa te o meka kutu ko bimisa lisusu liloba oyo ke na moni na bima na nga. Ngai pe na benga ko mama te. Ngai mo mutu na lobi benga mama. Na benga pe papa te. Ngai na posa na yo ata so benga papa te. Ngai mo mama no ngai. Na sani. Je te suffis moi. Ou bien ozo se plater na maman na yo. Oh moi sani. Ozo se plater na maman na yo. Maman a un problème de Priska. Na kwa msa Priska tout ça kibana ndako yo. To komi andazi. Lebe ya koti. Rebelle a ndani yo. Konyo kwa mana okutu te. Yo ngai nde. Ngai nde mama na yo. Ngai nde nyonso onzamba pesi yo. Dimanche opaka. Longola likanisi. Lero deja mbongo ya yuda sekoti na mpesa. Lokola eza paki. Eza lisekwa ya Yesu. Muto azolo bazole. Nyonso na yo. Oye kufaki. Yesu asi asekusi. Amen. Lokola Yesu abengaki baboti na ona mabele. Nzamba asekusi liyo moboti mususu ye. Eloko moboti mususu. Bafundi Priska na mama.
Je suis là. Bafondi Priska na papa. Ok. Wapi pai bomona. Babo ya Priska ye. Wana ma. Ya bilomba. Merci maman. La check peut sa foi là. On a fait sa foi. D'ailleurs on peut casser. Et on lui a la mienne. Oui, c'est une na yé na Priska babo mana. Batikana. Muto okufa zate. Muto pe ba. Alo bana mutema nezolo babo ma Priska. Ba womi ba ne bazala. Na mutema no. Na mutema nazoka mutema na yo. Oza mobali. Nani mutema no. Soki ngai nazo batela mono yote yebaraki. Tosinyaka mikanda. Ya. Soki la police eyoki ke tosu mono totiki libanda. Priska ke wa prison te. Makala te. Tezela. Nanda nga mozoko tela bakamba mukandeza lakini kati. Natuni yote. Tonga tozona lisano kubunga wapi? Natuni yo na boy. Nandi mananga yake akene na ye. Comme ça akene la police wana ayebisa bango que non, abengai na bango. Kwani yozo chaka ga kuna la police. Mano, wazo muna ke. Sika okenete. Oyebi kutala terre. Yoza mwasinga la mbai na mona. Omula musotela ngate. Mona. Papa na mwana mwasi yo. Oyebi mwana na yo Priska bien. Ngala yebi mwana. Priska ngabo. Priska koza mikasa ngomete. Mais Priska za jalousie ya baboti na alingi ko partager baboti na mutu. Si ne soki mona tala ngami suma bola. Jamais de la vie tala ko na mission ya bomona na papa na yo. Oui, atala ko na mission papa na mwana. Oui, na tikali bon mwana na tikali bon. Abenga jamais akotika la bon. Soka akotika la bon po yo sukola ye. Omona kandenga la tate. Te. No, oui, soki yo ndo soko mina makanti mabe eza yo. Po bino mibali to sito yo ka to yeba bino. Bona mwana wana na moni akotika la osala wote. Moto yeba na kana ina. Mwana oyo azaka na besoin ya affection. Mwana azokufa la passe ya affection. Soki to lobito pese ya moto kabula bango na Priska eza problème. Oh yo ndo sola, lobito sola basi na basi mais Priska zate. Mais Priska zate Priska va na ndanda kuta. Priska mkoninga na osala eloko na cuisine Priska koti. Mais mwana azokote la na cuisine. Priska mkoni asa zo bilamba na ngai asukolela mais mwana zo sukola na bilamba na ngai. Hein? Yo mwana no te mupa yeko big sanda. Aya big sanda ni. Pona ngai aza benediction. Moi so boti mwana moko eza bazakatina te. Soki abota 4 ban, attention bota 18. Est-ce que ngandi mamana? Bano yanga bana ya obokilo mona linga kete. Anga ya bongo kina zakina bana na ngambi bali. Anga ya mwasi ya mwana na ngamo bo mena ngata tasko na linga kete. Bazaka ka blongio. Papa ngate bana nazo ganga papa bokilo moko méchant. On a pris ce qu'on a pris ça papa, na kepa ya mbali menaliete. Moi si ne wazaka tout le couleur moi. Ouais, mwana tola mwana moki ya mwana moke na ajo me zela ko la vitrine, kota o chaba verre, kota o chaba sina mbele, na kota o teme sabelinga champagne. Je me souviens rien de capsule car ningala na kitona. motema ya moto sinde sika nkolo afandaka kasi lelo moto afandisi makambo ya mabe na motema na ye ikisana numitema ikisana numitema ikisana numitema oh 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 Bambate Alléluia Ikisana numitema Ikisana numitema Mitema ya bato Ikisana numitema Mitema ebikite Alléluia